La vie mambo mingi, la vie mambo mingi. Atini milano. Loko bolingo damba sala ya mufrema ndenge. Seda madito. Loko bolingo damba sala ya mufrema ndenge. Bana kini bana de partout. Tout le monde faut s'abonner massivement à la chaîne des Zama Kambo TV, des Zama Kambo TV, des Zama Kambo TV. Soki nzamba zaki mutu. Mais les chaînes alinga bana otale lingi zala yango. Ba nous a kitoko awa to singa raté. Ah to bana ma bien politique musique. Tout social donc faut s'abonner massivement. Et ça la bien quoi. Frédéric Lendoé. Azata Nasira Sakovibrete. Ah oui, bonjour et bonsoir à vous très chers amis internautes. Je crois que vous êtes nombreux afin de nous suivre. Bien, c'est toujours votre humble serviteur merveille Kwedituka Maestro de la presse congolaise. Quant à moi, je suis très heureux de vous présenter cette émission car je sais que vous êtes nombreux afin de nous suivre. Là, je vois déjà Marie Gorette. Elle est en train de nous suivre depuis Paris. Balobi Marie Gorette en direct de Paris. Pourquoi pas le vieux Ndoudi, le nouveau riche Balobi, le vieux Eric, le destin, prêtre et Aza Moko. Balobi Papa André Ngambou, Papa André Ngambou, Balobi et pourquoi pas Madame Grâce Ngamo. Bien, c'est toujours Ngamo na bino bopesa musala na sela rabino musala lolenge et singeli nous là tout ça la essentiel ya kokota na kati ya ba information pour to zwango na source et puis to bimisa to ba lolenge nini ya ko développer ngo lobi na lali ba benginga merveille tala makambo eza boye yo maestro ya presse congolaise yo mtolobela makambo ngo mais quand on un peu ko expliquer biso nga bidwo ngai naza na explication te mais du moins na luka mutu oyo à cause de la paix mieux placé il y a qu'à expliquer makambo se dérouler et mais c'est avec lui que nous pouvons avec lui que nous allons chercher à éclaircir des choses ou de parler de tout ce qui déroule ces derniers temps. 2020 moto danger 2020 et même la actualité non biso koto toza yako sepela. Très chers amis internautes, je vais vous présenter aujourd'hui Mwana Mwindu TNT. C'est avec lui que nous allons réaliser cette émission, c'est avec lui que nous aurons notre temps de parler, de développer les sujets plutôt aux déroulés, aux actualités, aux ça là-bas buzz na kati ya internet. Il est là tout près de moi, mon invité d'aujourd'hui Mwana Mwindu. Je lui dis bonjour Mwana Mwindu. Bonjour maestro. Bonne position. Kitoko ndetika na ba Belgique mais na bandenga ba Kisasa quoi. Na ndenga ba Kisasa ce qu'on a minute on est Marie Gorette Holanda biso. Marie Gorette aboya yo surtout. Aboya yo. Voilà Marie Gorette Holanda yo. Le vient nous dit le nouveau riche Holanda depuis États-Unis d'Amérique. Pourquoi pas? C'est lui qu'on a celle qu'on appelle la lourde la suprême mama solution depuis États-Unis pe Holanda biso. Moi na mundu soko ko déjà dans quelques mots il y a introduction avant to banda émission na biso ko lo bani na ba Holanda biso. Bateau nyonso ba Holanda biso bazui pesi biso chance occasion ya Holanda biso où eza chaîne na bino eza Makambo TV ndeza boye ba news na bino bolukaka makambo tout bolukaka pour so bana posa bomona ba artiste na bino bomona makambo ya bien chaîne mususu te pour ba chaîne internet eza belé mais eza na ba chaîne nyonso te laksa makambo ya bien laksa ba news ya bien eza kaka eza Makambo TV ba tout ba Holanda biso biso to va pona bino to sala ka musala ngo pona bino quoi bo sala ka musala ngo alors Mwana Mwindu TV za radio te balobi radio pesa TVT internet et surtout eza partout dans le monde et bandi que non okoye ba si jour ngana ko lukelo ah ouais na yebite oyebi vomate na yebi vomate alors Mwana Mwindu na lingi na yeba elo nini eza ko komela bino ba artiste. Quand je parle des artistes, c'est que dans le artiste, tout le monde dans mon toi artiste, ou ça art, donc musique, théâtre, peintre, tout dans artiste. Et là, il y a comme la bino, Mwana Mwindu, naba autozomo na lelo. Dernièrement, en 2019, tu as qui na hérité Watanabe. Toye, to banana naba pasteur, naba konzamboka, et kita les autres kita lelo yo, tout ça na Herman. Na Herman plutôt, et ça ce qu'on a Herman. Mwana Mwindu lelo to comme na Herman. Herman na vandil batindelinga vidéo. Bani on comprend déjà comme la zobe. Vandi batindelinga vidéo mais na regretté. Mwana Mwindu, pourquoi ka bino ba comédien? Pourquoi ka bino ba star? Pourquoi ka bino ba artiste? Maestro, nga to solo la no trop. Kolobaka te pourquoi ka bino ba artiste mamwa bongo makambo yo ozomona ozo lekaleke sala maka pa na biso ba artiste congolais omoni to faut que ça travaille te ozo comprendre
po anini ba Nigeria ba Nigeria ba makambo elekaka biso to sala ka ba artiste congolais ba Nigeria ba sala ngote po ani ba Gabonais ba sala ngote ka biso ba Congolais pourquoi ne to mi pesa na travail te to mi pesa mingi na basi masanga ambiance bon so lingo luka succès au monde que yomo on senti que na minito na baisse faut na zonga na actualité faut créer ka eloko moko boy ezong son actualité pour anine. Non, quand on a que non, on a une actualité, on a solo parce que nous avons Herman, tout le monde qui le lengeni azala qui na moi si na États-Unis, mais du moins ça la bolingo la on est tout ça la bolingo la moi si na et mais du moins du coup tout le monde va publier sextape tout le monde et où tu connais les tomber le bino bata théâtre moi na mundo yo d'abord au recevoir qui image joana ndengeni bon ngata on a moni image joana na moni image a petouana eza beze petouana ninga luka mais beze ya petouana ninga luka eza mafo beze zela eza beze to accident moi na mundo te eza accidenté non eza ba filmer moi na mai ba publier omoni makambo to eleka ki wana ye moko yeba makambo eleka ti bazana moi ça na kotela epé bien aza tiel ozo comprendre oza na problème na mututé je crois na ba propose au bimsa na problème na mututé ko kotela moi wana bien aza tiel omoni ba tiel na biso bazala na kisasa ya paka juma moi ça na tkoza tiel ya paka juma ndenga poto ndio omoni ndeni moi ça na Tchel ya paka juma. Bongo mwasi normal, mwasi normal. Oh ye moko azomiye baza mwasi. Aroza na ba jarwana. Jarwana ya mwasi wana. Oh mone na video. Mwasi normal. Oh ndeza bona mutuna yebi ke na mwasi lobby na nga mobala ko bimisa mbonga balinga koza ba jarwana. Eza ndeko wana aluki bez. Bez ngo sikoyo aluki ngo asala ngona Tchel mo. Fi wana ko tala yebi aza Tchel. Ozo comprendre ya wana luki bezi ya Tchel moko boye mona mundu na katio na okata vraiment mona mundu yo lingo lo bananga ke non Herman ndenga zabongo andimi asambusa nzoto na ye likolo ya base na internet abzo nzoto na ye inidité na ye a publier ngo na lobi ye andi masambusa nzoto ndie bongo na ye na ndezana ko asambusa so asambusi nzoto pa na eza elorotin ya za mobile te bo petona za mobile jusqu'au mabé na open olingo benga ba petit de olingo boya batu 3 oloba bien témoin na mundi faut bon ça nuit faut bon ça babilo mususu papa maestro kotala petio wana kotala longi na ngai na yena na za mukolo non le makamongo yango pe et comme pas ba musicien ba beba na pourquoi parce que o olingo benga muninga o na moment o toza o ko benga batu ba petit rectifier no place wana papa rectifier ko benga muninga moi petit massa aza petit na ngame na bengeka massa wana luki base massa wana aluki base aluki base na Tchel mobo ya paka jumasko ya ninga poto po moni de ba filmer wana bazaki kusatu po muto bande ko filmer wana za musika te batu bata la vidéo wana bien muto ndo filmer la ezaka na kata chambre ezata bata mana lidu suto na fenêtre moko bo na costa zo filmer te azaka na kata chambre wana siko yo lingolo bani batu ngba lo bani eza ba je moi so wana sali oui et ça moi totally émission o ezali ki totally émission ngana yo o ezali ki moi la mwasi yeyo et ya Herman le lengeni Herman azo loba azo ba ki ba filmer et puis téléphone moi la mwasi na ba yiba ki téléphone yango yo ne ba dise que non moi la mwasi na ba yibi ayibi moi la mwasi wana téléphone yo moni yibi moi la mwasi na téléphone après avoir moi mwasi na ko filmer c'est nous ane leki moi so na ke atiki téléphone ba yibi après mutu ayiba téléphone a publier bongoti après malamo place azalaki allez amoni ba publication ba publier ba burumbu na ye après leki na émission ti alobité ezalaki lokuta non papa totala makamsusu te totala makamsusu to comparer totala likambo eza solo to ya lokuta ndeti makambo wana video wana eza base ya wana luki base en plus ya wana kotala e bien on dimane ko misambusa po ye asa lolenge mona fi wana ba mi bale bazaba na basi ozo le ko wana bien. Très chers amis internet, moi je continue toujours mon émotion. Tout ce que mon émission plutôt, tout ce que moi la Mundu est en train de dire, oh non surtout moi la Mundu azako loba, ezako engagé kaka. Yé, moi la Mundu azane moi la mwasi wana na lengeni. Mais quand on expliquer biso na comprendre ote. Bango na bango bazaba na basi. Na ndenge nini? Ah? Na ndenge nini? Oh.
yo so landi vidéo na bien tant Herman azaki likula moi swana tala na sima Herman na sima Herman na sima na ye au mona ke ndeza boye nisi ya moi mobali ezalaka kokangama o ayeza ya kufungama c'est que ye ndeza boye asalaka ba jeu wana ba jeu ça veut dire asalaka ndeza boye akoma bana mibali baza ba mataka likolo na ye ba mibali ba betaki na sima pour que la raison tali vidéo na au mona sima Herman nisi na ye fungama ça veut dire andimi na ye qui est pour moi sona ayebi pe Herman bien ebi que Herman azamona mwasi ya ngwandi mi po Herman da mateli kuna sala ke loko te po loko na mke wana esi ko tanjuta mama sandeni eloni ya mke et puis il faut le bablo faut ba que non émission bana mike baza kotala chaîne na biso za na bo tanga ko na bika loko na mke bato batala ki vidéo azani loko mombo ya mke na sama kolona esi loko ne ko tanjuta mama swana so yo mona kyango oh to mo ba vidéo tu ce que yamde ngola sakeno Herman aza mobali te aza PD babeta ki na sima mais moi mundu quand ozo bimsa ba propos oyo lelo yo Dieu pour ça dans le monde artistique oza artiste la plupart bloko yo le mingi pas na bino alors un jour est tombé que yo pe au continent na au tombé na ka oyo Herman na komi nango lelo est-ce que baza ko takine le lengo yo za ko takine muninga est-ce que yo sepela nango ngana okota la baja wana te po nini nga sura ngina sala actualité na sala ngona travail na mi pesa na travail na na concertation na ebike funa sala makamo bo 2020 o ngai mo amu na za likolo na ko sala ngoti na babuzuba wana o ya sali wana e comme la nga ok jamais po ya sali ngo po andimi ko sala ngo nga siko na ndima wana siko peut-être zali yo idée na yo nde eza idée na yo eza idée na yo ke yem da sali yango mena siko bo sabo to longola ke no eza idée na yo to longola ke eza idée na yete na sunga yo nga na sunga yo to longola ke idée wana eza idée na yete donc ayebité parce que nga na telle émission le lenge nini Herman a s'excuser que no biso totally émission totally ba image wana to limbisa ye ba piéger ba filmer ayebete ke ba filmer ki ye na suka ndari ko comprendre que no ba mais moi ça na wanganaki et par après ba yiko publier ba image wana une fois ba publier image wana abengi moi si wana moi ça na ebisi ke ba yibenga yi téléphone abengi moi après avoir abengi moi si wana benga ke na numéro ni pour téléphone ba yibaki il y a lobi ba yibi moi ça na téléphone abi alobi siko tango moi si wana benga ke na numéro nini. Bien très chers amis internautes, bien je vous signale que c'est votre émission Noir et Blanc qui est présentée par moi, votre humble serviteur Merveille Kwedi Touka, maestro de la presse congolaise. Sabinora abo s'abonner massivement à la chaîne Nabiso Eza Makambo TV pour que vous recevez à boye et puis bah vérité il y a boye là on a le vérité mais du moins n'habiter peut-être le couteau peut Eza la kati il y a moins la moindre mais bah propos tout Eza kobimisa. Comme je vous signale que non Eza ko s'engager kaka moi la moindre lobby ba bengi na numéro nini mais moi la moindre peut-être ça na décime m super kuna net aux États-Unis ça les États-Unis n'est-ce pas les États-Unis kuna peut-être moi ça na tapé na téléphone ya nini Herman na numéro ya o benga nini téléphone ya nini ya comment fixe ya ndaku peut-être Herman a benga na numéro fixe ya ndaku c'est ah yo neno publier ba mutakala na ngabo bon peut-être ça pona bongo pe yango siko yo information zo ki wana za mwasi na eli kangu non on te dit que moi c'est Herman na kin awa na zemi parler na moi na zemi awa na Kinshasa ya kineka États-Unis ka ba comédie ba osaki ba ke à États-Unis mais Mali les États-Unis ne permettait peut-être et permettait yango tala Isabelle ya Loki mais ba base wana après si base pour le théâtre tout pour ngana po asala ka mo actualité mo boye pour na ndenga théâtre na za makambo te na ndenga théâtre za ba makambo te ozo comprendre na ba ndenga ba kinyo yo ndeza boye so pa leki na place mo boye bato ba yeba na bango yete po groupe na bango pe ndeza wana ilanda mangana ngo mais comme tel te groupe azalaki yemo pa lungwa sala groupe na vraiment groupe na ko mo ni Congo groupe na pe na bato ba tsango vraiment kate ezakaka ba benga ngo ba ya kutenika na sikwe ya makamo bo esalike ndeza bo alungwa ko mala mboka wana ozo comprendre tamsupa basi konge mimaki ba mboka ndezaka po balala kina sima non ils allaient à travers moi sinayo maman moi si o wana filmer wazana kinya omoni ba artiste bandeko nanga ba artiste ndi bazo kitisa dignité na biso
biso moko to mi kita dignité obi ma surtout nanga nini ngai na vanda mukolo musu na Wileri kana décembre wa masalanga mo wa benginga masalanga sko likangu na mo boy auti Tanzanie likangu ne mo auti Tanzanie ya bengenga kaka nga na ye na vandi likangu na ye sko to likangu na ye ba pese kita vandi akomo présenter likangu ne oyebi kingani o masalanga artiste mona munda sala théâtre oyebi abi mona mwindu biso nde to total rande yo abi mais oyebi ke na kuteni ba artiste mususu banda na ye awa misu na kuteni ba na nzela misu na ba présenter nga mais bino ba artiste bo mié baraté o bino boza bino libanda boza danger boza grave ngano na zolo bana na part na nga po na talaka yo ndeti yo libanda oza danger oza grave na oyo ndeza bona kutena bona misusu na monité siko pona nini bozalaka na ba bomiye baraté ke boza danger nga tuni po nini bongo abi bosalaka makambu oyo biso moso to tala bino to libanda to finga bino trop bolingi osala ba buso ba trop bolingi ba polémique mo bozanga tina bolingi créer ba baisse mo bozanga tina oso comprendre place ngamo na vanda na bi tam supenga pe na makamusu na sala ka mabina ninga ba kuzwa oza ke fiona yebite mais na tali c'est que ngape moi mundu libanda na pe makambu c'est que fona bon c'est tamboli nanga oso comprendre c'est que fona bon c'est tamboli nanga so na tambola mabe na tambola boy po na tomber na erreur mo boete o lobby po tam susu ngane na bona miye bate o nazali po même si na ba wera nde bazana ba miye barato bazali wera po miye ba po azali fa beta moi conseil mo ba bimi liboso bat bagangi wera accompagner ke na minute na za wera na bandenga ba palato place mo ba ye barate aza wera oso comprendre ce qu'il faut que inviter ka ko sala ba biloko mususu moko biloko moko boy ko sala prudent po ce que ya sala ngo pour la petite au mona nanga na artère nanga mo kone ma Florence na matete na banda na depuis na lungwa pa ba réseau anda bisanga isanga nini abi ngai na kisasa o na ba groupe balé leader o na sipilaka eza bo na lungwe pa na yo mukona lungwa pa na yo na kete subete pa ça a été c'est pas Herman vous comprenez mais ça na groupe vous comprenez ndeko sepela ngo o ba convier akene sala oyo na minute oyo oyebi ke abenginga bi leader na bae muto wana oso comprendre ba bae bongo za na batu misusu oyo ta misusu na mona makambo asali oso comprendre muto bana ko sepela na leader yo soko longo nga na groupe na yo to groupe na yo lelo ezate nga groupe musu na okendete a papa ya wana Souka Fiona Kanda déclaré. Bien trop chers amis des internautes, voilà là maï na bandike bozala ki pena ebele ya kolanda biso nazo quitter petit à petit vers voilà non quitter pena petit à petit na suka ya émission ndenge kaka na comprendre yebisa ki bino kenon to kozalaka toujours voilà litoi sur litoi oyo ki oye avant au panza teke o éclaircir bato lo lenge nyonso oyo ezaleli donc c'est ça na ko signaler bino ke na mwana mundu tozali ko présenter émission oyo na ko déjà na suka ya émission na ngai noir et blanc balobi Marim Goret Yonde makambu alors mwana mundu toko na suka ya émission na biso soko za na ba dernier mot na yo à propos ya makambu nyo surtout et surtout émission okoki ko lobanini en plus au pesa numéro no ya téléphone pour la baie au balinga kwa bakoki ko benga yo pour la ba suggestion parce que tout ça no émission mo boye yo yebi kote ba kinkole bonayaka kuna et pesa makambu mais ba benga trop ngai koto ba gela pe ngai trop et surtout na ba commentaire alors le loko bossa naté ba o surtout ba osala contre to pour ba benga ka yo mais na bi ke ba ko nga ba commentaire ba otika wana mais o pas c'est pe la nga o benga pe ka ngai c'est pe ezana ba suggestion a benga pe ngai moi la mwindu moi quelques salutations pour créer to closer les alliés émission na mais so bi mikolo benga na Fils Bokechu. Fils Bokechu. Ça veut dire moi na Bokechu. Nandengeni. Hein? Ndeza bona lo ba vérité. Non, oh le bien eza vérité. Eza vérité. Nga moi na Bokechu formation. So eza vérité te moi la moun. So eza vérité te oh yo lobi ke non. Oui. So eza vérité te. Parce que moi la maille déjà 5
pardonner, bah pardonner. Oya ko démentir au moins la main alba que non, et ça y était, bah publier, à 5 pardon pour que bah production na yosko. So ça na pas la vérité. Ce que bateau au monde que ça vérité té, bah ça ngani. Bateau ba monde pour ngana lobe ça vérité, ce que bateau ba monde que ça vérité té na makambo na lobe bah ça ngani. To yemo mo tasali makambo ngo pour ça vérité. Mais bon, il faut que l'on tape Amina artiste et le loto lobby c'est moi ma collaboration faut bon ça. Amina ngati. Non, ça na théâtre vous allez ça collègue. Théâtre collègue ngati, nga collègue nga ya président na bango. Moi la mouine dernier mon ayo. Moi le côté outa. Moi la mouine dernier moi plus quelques salutations, na numéro de téléphone et ça la bien. Bon nga na pesa ka conseil pour bandeko oyo. Eza ke ba ça la pèse na bouloté. À travailler dire pour et comme c'est lobby au temps sous ça loka a loka ka fa créer ka base mo boté na bele fona kosaka na bele ki liboma fona tika bilamba boy na zo mo tieli moko boya paka juma ndenga poto na sa ne mo vidéo mo boy pesa makam ngana pekisa bandeko wana to tika bangambo wana ba artiste Nigeria ba omoni ba artiste ba mboka msusu makambo biso to sala ba artiste na Congo ba artiste na biso ya Congo biso mam to sala bandeko msusu ba sala ngote ozo comprendre ya omoni ke tu évolues tu ok musikate par rapport à makambo. Alors moi la mouine de quelques salutations et puis numéro de téléphone pour mbote na ngai na pesi na epai ya Yomoko les gars manager babi mobali oyo oza lengi ngana bisa ko moninga so na zai mona mwasi mena yako mitika pano changu ngazemi. Oui, bon, manga. Ayo, moi, vous dites. Bon, manga, chérie. Si c'est vite, si c'est si c'est ok. C'est bon, tu n'as pas tout. J'ai occasion à Rolanda Bisso. Bao bazana partout bandeko tout bazu occasion à Rolanda Bisso. Na pesibino moya otanga ba kombo ezate po boze ebele. Na pesibino tout. O bolandi Bisso na pesibino mbote. E ba mbote na bino. Oh eza mwana mundi le roi servement ça veut dire mobutu ko atente ba bienda lo baka bo solo numéro de téléphone moi mundi bon numéro na nga téléphone plus 243 89 410 66 59 89 410 66 59 wana so bengi okutana na TNT mobutu mutalo barabo solo so la pena biso subo solo ya vérité makamba vidéo wana benga yo muto lingo tia tembe to yo muto otalobi te yaza biloba loba to alobi boye pona ni benga na biso suko ba vérité. Bien trop chers amis, c'était votre émission Noir et Blanc qui a été présentée par moi, votre humble serviteur. Mais avec Wedituka, maestro de la presse congolaise, j'ai été très heureux de vous présenter. Nalobi maestro. Oui, big. Wana est engagé tout. Ceux qui bossent là qui beau commenter et au salabiso très bien numéro ezawana bobenga et puis bopesa question nabino bopesa lolengeni ni bolingi makamango et salema moi j'étais seulement pour la kosala musala lolenge o esengeli na lukeki mwana muni to solane na lolenge yepe alobi lolenge o ya moni esengeli c'est que na comme déjà na suka ya émission nanga o na kotia ngo na suka bongo te sans kopesa mbote nanga na bayinyo surtout bazala ki ebele na kola nanga balobi maman Niclès pesa Niclès balobi maman Niclès mbote nanga pena déjà na merveille balobi mbote na merveille et pourquoi pas balobi maman Lina azui libanga o peut-être akana kité maman Lina ba big salutation na yo lourd la suprême maman solution depuis États-Unis d'Amérique balobi le vieux Eric le destin prêtre Azamoko le vieux Ndoudi le nouveau riche balobi le boss Patrick Ndenda qui depuis États-Unis d'Amérique sans oublier Lena la Zaïroise et petit terre propre balobi Fali Falga hein Fali Falga force balobi Stema Iboika balobi Stema Iboika na komi mbongo balobi la big salutation na yo et sans oublier chef d'état-major Papi Kawaya maman bienvenue petit noyo a continuer toujours ba lignée ndeka toyo kanaki Monani Malaya Sima. Bon, s'abonner à la chaîne Abisso Eza Makambo TV pour ne pas rater cette émission Noir et Blanc. Balobi, meilleure émission.
Mambo TV. Sarah Silia Aigle Jaune. Pas malgré tout, mais balobi to message et ça la moi bien balobi Dorcas Omari, bas salutation na yo. Big up.